amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima, Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Je suis là avec le président Kabose Boulembi Yakopia Yakotumba ainsi que ses poulains. Nous avons écouté dans lieu à répétition, mais tellement à souci à fanatique ni à une interview au pour que là mais poser question par rapport à la rumeur au etamboli na ba réseaux sociaux partout na concert il y a village chez Temba au aibaki na ko se produit alors il ça que à quoi qui na podium alors ba le tellement trop sur ça il y a on appelle na tout na ba question et belé mais restez branchés parce que vous ne serez pas déçus. Merci à Junior Pudi qui est derrière la caméra et merci à notre patron Edo Aman et à notre maman GH, la maman de cœur et à vous tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà, président Kabose Boulembi, bonjour. Bonjour. Fan Bazuyo pour la première fois dans EHP Média, un mot par rapport à ouais, dans CP Latro, dans la présence il y a MEH Media, donc ils ont un site, site mon bien, ils ont un plaisir les engager, n'engagez aussi prendre biso les lona couliste, les mardi, un jour tout ça la répétition couliste, dans CP Latro vraiment pour n'appeler ça un message, n'abé internet sur bazar pe na besoin nanga, bala na besoin nanga, que ba info nanga pe be news nanga. Merci beaucoup, Président. Et c'est encore une fois. Président, la rumeur est tamboli tellement trop et belé par rapport à concert au village chez Temba. Et c'est là que, au quoi sur podium, Président, est-ce que, tricage moroyambote, qu'est-ce que se passe au fait au lelo batu babengi de partout batu balinga komengi tout le kaki ndenge ni selma kinde nanyanga parce que mbot nanyanga sala kebo mais quand on éclaircir ba fan autobotalo dans le monde entier bon pour nanga na rolo ba eza normal parce que nos artistes ils ont risque métier ils ont les caméras on a coûté on a podium donc papa wemba ko na podium. Heureusement, papa m'a perdu son âme. Vient ce qui est mené à pas glisser dans le podium. Donc, on a bossé. On a un incident. On a un incident. On a une vidéo des défilés dans le net. On a un petit Jésus. On a un demi-di. On a un 4 miss. On a l'aigle aigle pongo un pongo ok donc naza déjà namona makambo namona kiango mais narogi ko koloba te nako se paniquer parce que zelo mo le kaki déjà il y a qui prévu que n'habite à concert wana il y a prévu mais le roi qui sur demande ya boss tembaka imbeye moko nde ngo sala ki non tozonga parce que biso to beta déjà na marathon na liboso to beta to tika ba empreinte c'est là mais ba yeko benga biso suke non public ya nzala nanga na ndenge to pistaki na omoni tozonga ki wana alors tozonga ki bon sala mene fo sala maman yango nazoloba mikolo yo nga 5e vitesse yango na likolo à gauche oyo 5e vitesse na likolo ya gauche 5e vitesse yango na likolo donc sikoyo il faut oyeba ndenge nini parce que 5e vitesse yo tango niati accélérateur pardon tango niati non embrayage et ça pour côté 5e vitesse vanda ko lâcher likolo pour 5e vitesse kenda nanga gauche yango yango tozolo bageno tokobina na gauche tokoyoka bango na gauche et puis tokobeta bango na gauche. Ngolo ba mamba 5e vitesse d'après na leader moko qui sur le marché pe album ni 5e vitesse ba to katone comme si olo ba kana ba parabole moko ba comprendre na banda non 5e vitesse on a zolobela témoin parce que biso to sala Jean Zembo titre nango 5e vitesse rumba
Facilité à motema, équilibre nzoto. Amour eza secret baloba ko devalete. Lelo lingino mosusu obwakisi ngaye. Defo ya fourmi komi nzoko komao mao. Njadile teta maladie fatalita baime ngoli kama bamure lele komi déceptionniste na mboka ya bolingo. Njadi opesinga douleur na bemonso na batension sonanga lilita mao le teta don de Dieu maladie fatalita baime ngoli kama bamure okomisi motema na yo mbabola mama mayatie kita poto poto mata le teta okomisi motema na yo mbabola papa mayatie kita poto poto mata le teta obominga ye. Yoga bien, yoga. Bolingo na lukaki na ngai ikopa mo perso. Lelo kope change babengeli ngande malanda. Mabonga santima toka bolanga na leteta. Malanda lobia kokoma na ekaka poro. Oyebi nga bien, nazalaka prudent. Vitesse tanga suka na kotisa keza 5e vitesse. Malanda na ntima na ye koteselinga 5e vitesse. Alingi ya mumelanga ne mutsuka na nga na absence na nga. Yoga bien. Bolingo na lukaki na ngai ikopa mo perso. Lelo kope change babengeli nga nde malanda. Malanda Mambonga santima toka bolanga na leteta. Malanda lobia kokoma na ekaka mporo. Leteta Oyebi nga bien, nazalaka prudent. Oyebi nga bien, nazalaka prudent. Vitesse nanga suka na kotisa keza 5e vitesse. Malanda na santima na ya koteselinga 5e vitesse. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup, président. On dirait vraiment la nzembo wana président olobaki belé na kata nzembo wana donc première vitesse do ba malanda, c'est-à-dire mutu moko peut-être azaki déjà idée à opesa titre na 5e vitesse par rapport déjà kabo ça lobaki ayemaki ba maloba tout wana mona vraiment que non ba malandi quoi. Non, ngaz artiste en plus ngaz artiste nini messager. Ngaz artiste messager na yemba ba faits sociaux. Ba faire les gars na mabota na ba palais, yonga na yembela na ba société na mabota comme d'habitude. Donc ils ont mabete ceux qui montent pas l'andi titre 5e vitesse. Biso tobina ba kwasa tobina ba ndombolo. Donc ndomboleza mon premier tutu kaluji ndomboleza ye mais bina ma république et bina ma monde. Donc ceux qui kabosa petit titre 5e vitesse ba tutu pe ba hollandais na ngorien. Ce qu'on a zolo bagien non nazolo bake liboko ya mo likolo mo sinde ya ngoyo jambe gauche. Le gars n'a pas mbali, naza droité, naza de gauche. Mais si on est toza awa tozo misa titre mon boye 5h30. 5h30 donc 5h30 déjà ba noko batus bazako lala. 5h30 ezaki non po so soit les la po tout le monde à la moka. Siko yango tiko to boaka deuxième son parce que premier équipe bukambeto. Tango ye alingo buskila ko sa ba immeuble banini ba stopper Bukambe toke batika ba feroyo basali netika ande aika censure banini plein du moins étouffement problème té mais deuxième plan dango to boka sko le 2 octobre donc ya monique non pas na biso actualité na biso za ke non album ya ba musicien le nde toza awa Chico ya za drummer na biso hein donc tellement umeli azu titre de toza na Dolce hein ya zu titre toza bongo na batteur na biso comme on est Edona Mbonda azu titre tozana aviva sensible azu titre tozana pédicaire azu titre ba chanteur na tangela bino tozana maître chorégraphe Bob Sala azu titre oui tozana chef ten na biso Loriane Bizamboga azu titre
moko et puis toza na Askin Kiolo Askin basi pas na titre donc nga moko na intervenir kana ba comme d'habitude na ba intro et puis bon toza na titre moto dié par grand prêtre mon général Maïza à Londres nga na sinega moi 2 pour renforcer moi 10 et ça la ngita po et puis quand on a contrôler parce que producteur là mon producteur ouais. Parce voilà pour nier mon producteur presque mais producteur mais déjà nous avons nga ba produisant trop ba produisant ngai na Manolo Vaka na Mpova Music Karel Music Pedro Nkosi na Minik ba produisant na mo ba tebele sikoyo nde ba produisant na yebi ndenge basalaka alors ceux qui moi le meilleur ezanango alors pourquoi pas ko promouvoir ba artiste ou bazana ba talent yango moni kinache na miser sur groupe nanga moko mais na tekinde kaka distribution on appelle ça pas Greco musique pour contrôler Brazzaville na Luanda et puis Europe to pesa pas Mpova Musique mais producteur nenga na vandi donc on moni que to tchanga na chaka des têtes na cadre pour jekenda bien et puis voilà donc actualité to na nga ser nanga ngwana donc biso nde toza wa to na studio pour l'album à musicien mais indice ndazo bima na cadre G ngita les D tozo boka 5h30. Président, après action, les éléments que la santé parce que tu as bangé que bien, après on est comme les problème et que ça la boy. Maintenant là tu es en forme ou quoi? Non, on a choc, on a choc, on a grand pota à donc moi tout l'action vous êtes donc pour la campagne te quoi pour battre musoba uzulango ni ta faire mo beauté déjà risque à métier na koi mais heureusement ils a bon tu comprendre yango to lo bageno. T'es pas prudent. Ouais, non, on a qui prudent. Nalinga gende kokisa mande parce que na mona ki yango ngana non te lo na mona ki batindi nga siko na mokolo nanga te ba ko intercaler te me kende monango ekokisa ma poso ki ekokisa ma kite soki ekokisa ma kite e kwa ko na ba façon mo bien ti de lokola siko ekolo nanga lo ba geno te affaire mo za boy me kende de vivre ngo ekokisa mande kolo nango mais yo ebate de ce que le cola et kokisa maki ce que tu comprends d'affaire yango tozo bagé non le colo ya moi so ya gauche yango sikoyo tozo lo bagé non to ko beta bango na gauche bako yo kaka bosser na gauche et puis aviva ni senti pe na ni susu nyoso tout au na gauche ouais bageza lango faible mais comme makasi beta moi pour ça la manger. Voilà donc c'est pour faire plaisir à JB Koumalouta depuis Dallas, le vrai pétrolier. Amobalina lingaline le Messi na kufela kaka kichogo na yema asalaga na ye gauche nyonso na gauche amobalina lingaline le Messi na kufela kaka kitoko na yema asalaga na ye gauche ale digo moninga ya Shafi Diego moninga ya Iniesta, Diego moninga ya Piole, nyonso na gauche. Toke aliaka, alataka, abinaka, abetaka na gauche. Chuku kabwa sebulembi, abeta bango na gauche. Yogate ayoka kanga na gauche. Tikate atika bango na gauche. Rango la gauche, abina rango la gauche, n'y a surtout na gauche. Mais président Babi, est-ce que Boukambe tu peux arriver dans le il peut pas m'embêter, ba déplacement, ba contrat pour ma taille 2 fois déjà, ba contrat payé. Ah ben Boukambe tout déjà, tu aussi Congo central à part rango to beti trop, to beti plus de 19 concerts. Na ba elanga aga pour na faire Boukambe tango. Et puis moi ma tadi des alaïkara et puis tout zongi boye et ba contre Zayele to Katsangamba Brazzaville, c'est vendredi déjà ton ngamba Brazzaville. Donc pour faire à Bougambe tu es à la kaka donc malgré ça que tout est mazawana au la boulot et puis 5h30 ça va pour la Moussa Mboka à la Moussa va faire pour monde de ce qu'on fait la à 5h30 na minute yango de photo la mo quand on to boire mon anti le to boire raté pour monika ba plaisir moi trop donc on est allé voir surprise parce que tant que ce soit les laka biso to bater au lela to biga les la moi mingi na moi 5h30 mais ba so so pe ya ba mburi changer la
moi bazolela oui mais basoso ya bambri ezasiko tobeta identique à 5h30 opena yeno bamera mapa basoso parce que basoso omoni kine koma trop de Gérador omoni Gérador minda trop lokola minde eza trop soso pe na mbri agolela ko boule 5h c'est betaki yango kenda bongo. Voilà, président Kabosé ya kotumba ya kopia mais babi après kanini buka met mon pépé au sali on débat départ l'équipe moi trop qu'est-ce qui s'est passé bah plus de 9 personnes au président. Oui yango tozolo ba faire à gauche. Kim si ban non mutako ki matenga yo na vandi na kiti awa. Makamba masolo ko longwa pe banda depuis Bowane depuis grand prêtre Luambo depuis grand prêtre Taboulay depuis grand prêtre Wendo Kolosoi Kofiolo Minde ba weras donc masolo ko longwa groupe Moni yango te na banda nango na banda groupe na 2007 ba figure bazati donc eza nango eza local train eza na ba wagon pas si bato so formé de bébé d'asti déjà so président beti benga na ki na gauche bango ba kesi ko bato so ba ka sika ba na suko laksa ba monter da passe les sous président ko la talent nango affaire ate parce que menga pe na mouvement so na beta na sala ba interprétation bato balongwa na zu couleur to kokenda ya lokola train eza na bagarre yeritaka na bagarre sali no bon Alphonse Albert akokitawa na Molaki Nsende akokitana Kiasi Matundulu akokitana Bogodisu akokitana Sonabata akokitana Madimba akokitana Mbogo to na udameni noyo aviva mboga wana Kinzamfwete Kinzao eza na makemba ya misi kuna boto kitapo to dame makemba donc ndule ya bongo ngaza kabosa kotumba kobia naza moto ya vision d'aigle si donc nga donc buleka na pelaka sa mombonda na air nini 7RD slogan en voiture sans moteur etambola sans voiture lelo monika banoko ebele lelo ba osa ba disque ba nini ba mise belé bimi pe maebona idéologie po ya ka bossé garçon mo ba pelaka sa mombonda quelque part ba gima référence c'est comment yeno ka bossé kutu sala bongo biso to sala te. Voilà donc cool chapeau na moi école de Kabose ya Kotomba existe na mboko yo. Voilà donc merci beaucoup président elle a question mo bena tout no cas moi tant que nous banaka carrière no pena na bandeli wana elle non esengam sous pantalon il faut que ne zui pas mon tout body est-ce que dans la mémoire ya ko kanisa sous mutu aida comme teli bosso moi reconnaissance parce que ba ministre be ba dans la reconnaissance est-ce que Kabose pena ko vana te na temps wana ela ndeko nanga mobe mutu nanga mubaidanga tilo za ka reconnaissance na na bola mo salanga poso na lelo boy po ya apesanga mo boy aidanga mo boy bon ngaza artiste musicien ngana bige photo na ngande mituna ya mama musique so komi ba faire wana au moins musu tanto mutape anga mbati to beba na père mususu donakolo ba na otanga ba mutu ngope atulanga ngo parce que ala poto pe atulanga nga tunelanga question oyo po musu pe l'air musu tanto to beba na mutango to kozara pe suzute ozo comprendre musu to beba na pe na to kozara sute po nini akombaka kolobela makamba mbati wana air mususu sikonga tellement ba mbati koma ebele trop siko tellement siko ye azoko buleka faire mbati wana pesa ngai c'est là bablo siko et comment la dette morale chez er musu na moni que non o yaza faux moto et le monstre d'amour o yaza faux moto donc to ça ndeni lokola ye mutachanga mbati wana si logan ekomaka que non Kabose mbati wana lataka yangai donc okotika te siko nga père musu tanto na la chape contact ya la rasute donc nakotanga komba moto wana tawa ando ye mama ndule Kabose obetaki wapi kobeta wapi ya faire ndenge nini parce que lelo yo système ezali kini bilanga masango mandefu na mandefu veut dire course au pouvoir course au pouvoir et le bi donc il obara grand prêtre Jeko Mpela yoka nzoko mbango nani yaki na nani ozo comprendre donc tokumi na vision d'aigle tozo talaka que non affaire to na à gauche mois d'octobre internaute monde entier la famille bobongama na betaki beaucoup mbeto parce que to boka 5h30 izobima nazo le belango na angle nini
na gauche. Na elobeli na lobeza na gauche. Na liloba na gauche. Boko yokanga na gauche. Parce que mon liboko esali trop. Et petit trop. Parce que balingela ki en boule. Parce que toye na gauche. Nous surtout na gauche. Si ko beta na soutan wana. Voilà place. Chico tempo. Mobali na linga Lionel Messi na kufela gaga kichogo na yema. Asalaga na yegoshe. Nyonsona. Mobali na linga Lionel Messi na kufela gaga kitoko na yema. Asalaga na yegoshe. Ale Diego moninga ya Xavi. Diego moninga ya Iniesta. Diego moninga ya Piole. Nyonsona goshe. Toke aliaga abinaga abetaga abulaga na gauche chuku kabo sebulemi abeta bango na gauche yogate ayoga ganga na gauche tigate atiga ganga na gauche. Président, elle qui na vandi na coulisse na okande ba mise ba répéter et qui ba solo vo comme be ya yo kaka o tika ba empreinte. Président pena passe ba tout ba devoir pour eloko em pour longo lango bo ezamo passe mais noka ki ndeko langa na wala ti elamba ya jaune. Ayemba kango mususu yepe on dirait emba kango sonek ba ko sala ngata morceau ngo pour que ça la bien loko ya yo kaka o beta. Léon Nzembo Moulay. Côté kaka mama ana luboloko asala kango ndeko na biso zongisa bolingo baninga bacholinga mingi mpona yo Pichu viala nyo kwa mingi pona odon sungadi. Non, mon amouré, Élise Bijumboma. Non, mon amouré, Élise Bijumboma. Anne-Marie Mabanda, Anna Luboloko. Natiaka lokole sukela kanga kaka malamwe derike chante na fungoleli yo maboko manga rigo akoli na kabelaki ememba yo Karine Lisio Olibreza Pwede le mot bête le bio koli Ben ouais na koli monte na botibana na kolit na betisco bana baderik ba viva baza baskin wangerebore pa auto yae wana wangerebore asali bibo beta le wangerebore Memorale mokonzi bongo bafoteti bakokwaya te bafoteti bakozinda te kabasa bulembe komata te ale pene chef tala miroir brosser les dents ale pene chef honorable Génie Toumba brosser les dents ale pene chef Rifenko ta brosser les dents bafoteti bakokwaya te. Voilà présent comme wangerebore le sozolo bakomba mo fo pena ogumba fo bongisa monoro bien arati wangerebore wana alors wana nouvelle école, c'est la nouvelle école bango ba esiko na plus dans mouvement moi mambo ezanga ki wangerebore tout ce qu'on a gauche azana mais tout ça pe na double sim genre yeno ndiye na mona ba côté mo ay ko ba puce na kala kwa me askoza bon tu ta papa na biso bulembi po talara ye migolo aipsenga te double sim fo mema bango na système à gauche on moni ka gauche to boaga ba Jakisha to moni kisasa to ba mo yi ba da ba plan biso to ande ti ba bomba retardement Jakisha kata Jakisha na ba plan na ngai yo bomba ka oya baninga pia oya ba voisin pia ale to bina ka Jakisha ole Jakisha bose moninga ko simba ate
allez Shakesha, allez yo, nani aliaga yo. C'est là nous craignons qu'on pas la coste couleur. Qui ça miyibi basé belé. Yango mone na ega pas présent Kaboser otumba po ba plaza. Ezo sengaka fo yende makambo. C'est d'abord ça kala ba ya kolembo la tout c'est bon. Ayebi ya coach. Na mwana coach ba ngona ba champ. On va. Ya coach ba ngona ba champ. Ayebi singa petit na nga double sim ozade na makambo zala malaise na yebi ke bana poto ba rifin kota ba massa tozali sans oublier massa na nga gelor dire Vicky Victor Bambote belé. Voilà président. Ça fait na mabunda sima. Ah, tunité. Mabunda sima wapi? Wapi? Mabunda sima noka kumbango. Mabunda sima pusana. Vraiment. Eloko ape mate mabunda sima wana. Alors mabunda sima nde eloko ape mate. eloko ape me pasuki kanga motema ifaloso mbalipa na yo bachamanteka toke olingi kaka pema toke bayaya balingaka mabundi asima ale mama balingaka mabunda remadrone kabisa yalingaka mabundi asima ologe musique brrr. Voilà, merci beaucoup président. Tout comme vraiment ko chuter na monoza musala pour que na tika. Bazaka. Bimisa bang. Nazola kiso siko zaché. Oyo Yesu alobaki zakai na rolia na ndako na yo. Mais voilà. Zaché. Voilà donc voilà Zaché les canayo. Voilà. Après maman Moulay. Zaché bonjour. Oh, bonjour maman, c'est toujours à porte Zaraï. Bana pote comme on est Zaché. Veut dire Yesu alobaki no Zaché na rolia na ndako na yo. Zakai yeyo. Donc aze pana banzela na yela biso nzinza kweli pliki ndobe kanyi peshe. Bateki ndoki basombi nganga. Aleyo zomona ye mwana muke. Ye bazomona yo mwana muke. Ozo yogela ye mawa. Ye bazo yogela yo mawa. Ozo benga ye minere. Ye bazo benga yo minere. Ozo lingila ye muli. Ye bazo lingila yo muli. Lelo golala wa pechoyo. Ogolala wa te. Lelo golala wa pechoyo. Ale kile zali. Tamutu. Tamako. Tamabundi. Ale la koloba. Tamutu. Tamako. Tamabundi. Ale la koloba. Banyata ganye na nkote. Vraiment, JB Koumalouta, le pétrole de Dallas. Voilà, tout ça. Na président Kabose Boulembi a copié. Ça veut dire que non, à Botipe Bana, il est fier. Il y a Bana, oh le lobo. Président Soukopoto. On a Tramontina. Nous avons fait Fasango. À Betande, il bien. Comme on est Tramontina. Donc, soliste Sika. Ou à Betty 5h30. Au moins, innovation va faire les alara. Il est pas à de gauche, à na gauche. Beta na plan gauche wana no. Voilà, je crois que Bakoki n'a pas représenté pour aller. Tout ça, bon, on a Chico Tempo. Chico Tempo, donc. Voilà, donc, école de Kakol. École de Kakol, voilà. Parce que hier, dans nos 17 ans à côté d'un mouvement, il faut être en train il y a ma bêta. Mon Kakol soit bêta drum, abina, comprendre. Donc, il faut être pena, comprendre. Tempo, ouais, c'est quoi, comment? T'as bouquet, à bêti boukambeto. À Betty Boukambeto. Parce que la minute à Betty sous 5h30. Bana poto 5h30 zobima. Tozo clôturer semaine pour na faire en guitare. On a besoin ou abima quitter ou vraiment kabosser. Ndeni ngana zobima te. Tout ça ndeni masolo to na gauche. Masolo tout na les boko à moi si. Pour moi si nde yende moto ba faire ko lamba, ba faire ko ba faire pour nenge master nanga lobige makisa la nini
Magisa nini? Gauche. Donc tout ça bon on a Dolce, le roi d'Indika, Yewana. Ye banda biloko boma, le roi d'Indika, au Sarana Betindika ye. Et tout ça bon ce qu'on a pire petit nabiso, grand batteur à niveau do ye mutaleki ye vie manzeku kaka. Vie manzeku kaka mutaleki. Toke. Ralenti. Na ralenti. Il faut ralenti. Voilà. Alors, tu as fait na yaya ne comme on est don mbunda. Donc, ya Zambiaka, ya za wibikara. Donc, et don mbunda yoana. Et don mbunda sigo omoni ndenge umondenga beti na ralenti. A ralenti. Sigo yo la gisaba na poto degré ya beteli na otoke. Sifflet on l'a raté papa tchega na monogo. Sifflet on l'a raté. Mbumeza te na kati na sifflet wa. Kabo so za sens moi comique, on a sens moi peu comique. Ma otche sifflet na monogo. Bile ate. Faut mettre papa. Ben oui. Mais comment? Alors toza bon on a mignon chanteur, il y a un nouveau recrue, toza bon on a na bombelo surprise bon on va comme on a ba danseuse. Shakira yara. Na monaki Shakira. Ah Shakira donc il y a bossa na eba na poto toza na Shakira. Donc il y a ça canon. Voilà. Shakira yeyo. Ba na poto Shakira yeyo. Bo sentir nenga bini na 5h30 eza roinda. Vous avez une innovation hein. Balibos. Président. Il faut avoir jolibilité, ils n'ont pas chaki de degré. Président, oui, c'est le matin, comment va chanteuse, va nier ce qu'on dans le balanga te maintenant, c'est le. Mais nous sommes fait, nous sommes à gauche, nous sommes à gauche, nous sommes à gauche kaka. C'est lesbien, aïe besoin na bino na gauche. Mais tabatu na gauche to lobaki. Comment on est autant gâté. En tout cas, merci de ce pays là, trop na présence d'Amine Soto Kobama Mouké. Bana poto boza décidé comme d'habitude parce qu'ils a binonde moto bo pesa nga mosalo yo binonde botinda nga ka bosezo ou melaka boseko sala na ntezela nan binonde. Alors vraiment na respecta bino moi trop le gars bobe y noté chaque année fona boa kaka. Donc et puis ba epsa nga pe fona boa di moins des plans d. Donc ende toza wana to boa ibukambe to toza na 5h30 parce que kokodi o faut aller là nan ya vrai. Donc voilà. Merci beaucoup. Et vous, remerciement la bateau déjà soutenir de près ou de loin. Tu repères sa salutation, belé, mambote belé, na pavillon sous bois et pas mon ami personnel, il a coiffé côté, babine tabaye côté, donc na pavillon sous bois, ma salutation na belé, père à Keinan et mambote belé, na boussanité petit na Caliboy, lova, Mike lova, roi d'esprit, na pesi jusqu'à Tilanda, ma salutation responsable à je t'aime. Jusqu'à Tilanda, Bambote Belé, et Dekos Mokoko, na pesi lisusu na Belgique, Mbote Paya, Marie-Lou, full option, et puis Pichum Bomboto de contrôle, Mastanangai, Fataki, Junior Fataki Tabu, Basaltation Belé, to Kesiko na Mboka, Yaba, Gege Mo, grosso designer, na States, na pesi Mbote Pa Chico Samo, na pesi Mbote Paya, Christian Bob Wang, wana, États-Unis. Na ba Californie na ba Washington tous opesa bambote belé et pas ya Kisna kwa vuvu Willy Likai na bossa na raté bien que bossa na menga na bossa na roté to kiti rapidement na Lyon tozomona bongo Pati Mbengani ya Mamoto betume yongo la bao et puis tozongi côté ya Panam Patrick Meka l'ombre jaune alors il y a trop le baiser belé te quand président te commis vraiment na souka ya émission ba remerciement la bateau surtout au bateau soutenir de près ou de loin à travers le monde et puis à la Kinshasa. Ouais bah salutation nga vraiment qui na Belgique d'abord et pas Pichumbombo autour de contrôle na bosanité de Cosmoco comme mon ami et puis Junior Fataki
nde tosolaka na ozela yo. Et puis na bosani te na niveau ya Panam nazomona Igla Coiffe ikote na pavillon sous bois balobi ntaba ikote kala mingi te donc 5h30 ezoya kala mingi te. Et puis naki mopanzi ya Lyon bongo namoni Pati Mbengani Yamamoto Betume Yongola bao hein na London na pesi basaltation na ngai pa ya Rita Zango la japonaise na bosani te Rebecca Toto Badiama. Et puis sans oublier Pichou Maïza, mon général Pichou Maïza na London, moninga ya Imani Dola, moninga ya Richard Botouli, ba Simon Mbongo, ba vena so Simon Mbongo, ba Mandri ba Figo, ba station na yo. Et puis na qu'est-ce qu'on a state na mboka ba Chico Samo, na mboka ba Gege mo grosso designer. Na pesi mbote pa ya Christian Bob Wango na States na 4 États-Unis tozomona bongo Christina Kwavuvu et na Bosanité les grands producteurs Willy Lukanga hein les vieux Kundulu Willy Lukanga hein motema ya Kija nga na benga mingi tala motema zo komelanga ya vraiment azo déranger biso motema ya Jackie Kilaba mwasi ya Moindo hein mwasi ya Moindo Jackie Kilaba na state na Issa donc salutation à Binangwana. Voilà, merci beaucoup Président. Moi je vais dire merci à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, à Siamoulex, Aigle Noir, à James 007 depuis Paris, mon vieux. De gros bisous à vous, au doyen Christophe Mafuta à Paris. Alors je dis merci à Junior Pidi qui était derrière la caméra. Merci à maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants, notre patronne et à notre boss Edo Amani, notre papa. Merci à mon cordon Ekibumba. À la présentation c'était Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise. C'était à Malika Mania, Balobi Victoria la Bombaski, Boni Sangoya, Francis Bissenda, Wana Baebanga. Voilà, on se retrouve prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.